Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Un grand merci à vous d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça va vous informer? C'est mon souci majeur. Nalingara vraiment koyawana. Ce qui news ezali. Boyebi tolobela news ya papa chéri. Yangwana eza actualité. Tokotika te tokoloba anytime tokoloba. En tout cas vraiment. Au moins déjà image wana nazoche la bino audio il y a petite sœur ya papa chéri alobi makambo moko ya somo bandeko bino moko boyoka makambo oyo alobi dossier oyo hey il paraît que papa chéri akimi na nzela braza otozo yoka en tout cas ngana bino toyebite mais toyoki ka ba rumeur. Parce que Général Mimi a zui makambo en charge. Hein? Général Mimi, en tout cas, salam musala na yo. En tout cas, sans plus tarder, non, tu l'as bino audio wana, il y a Magali Mbombo, petite sœur, il y a JB Mpiana, après cette explication, n'habitez ceux qui vous allez d'accord na explication na ye ou pas. Suivez d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Il y a charge d'ailleurs, responsabilité d'ailleurs, surtout. Aussi longtemps, on a quitté ça. Parce que la maman, le chambre, le pan, place d'ozo, fandawa. Moi, dans la chambre, na mobimba. Ce qui, moi, la se déplace à en Afrique du Sud, à Kendaka. À Lingi, à États-Unis. À Kendaka, moi, dans la vie, à école moko luxueuse awa. Il y a bien un bon bicombo. Parce que JB aussi a beaucoup, n'a pas que de fans, a aussi des ennemis. Alors, on a bon bien, bien. Mon Azola t'a bien, mon Aza bien traité. Elle est chez sa grand-mère. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, Madame Bombo. Oui. Ce qui n'a comprendre bien à dire nayo madame besoin qu'on éviter qu'un poto pour Kafunda JB comme ça s'est passé avec Kofi Olomide avec ses danseuses tant qu'on va se présenter en Europe pour les pays des droits place on a la zali na poto et permettait que Kofi on avait dit à Kofi de ne plus mettre le pied en Europe au lieu de s'allier comme déstabiliser les gens de la musique congolaise n'a besoin de bozo banga que JB Piana. Moi, si on a qu'un na poto pour qu'on kangisa JB Piana, pe pourquoi JB a zongisa qui avant d'aller na Chine. Pour na retumbo la poto et la like. Torobo ya kende poto sur base ya nini. Yena JB relation ka kezali ya maman na mwana. Ils ont relation amoureuse té. Là, on doit se comprendre sur ce point. On doit se comprendre. J'aimerais à ce que les gens qui nous entendent, qui nous suivent, puissent bien comprendre. Aruboya, il y a des potos sur base yanine. Elle était en Angola, elle faisait sa vie. Et là qui papa chéri, pas du tout, hein. Et là qui papa chéri, pas du tout. Alina qui jiba me met na poto na place à ba danseuse on a ponani, ba danseuse on a travaillé à cause de la loyauté na bango. Bazeka toujours comme auprès à papa chéri, auprès à l'artiste. Alors papa chéri a jubo. Ya rotika bango kuna. Na cause ya loyauté na bango. J'ai papa ça que le pang a ébi ce qui s'est arrivé. Pour na yé mo kwa bongi sa wana. Tu vois pour la bimpa. Les téléspectateurs, veuillez m'excuser. Mukaji wenda bundumba. Mukaji mwena chibao. So to comprendre bien JB puis a la chance ya ba cité
est-ce que JB a balaki mwasi wana ou bien bazalika kimakango? Il insiste sur poto. Et ça, c'est que papa chéri azobanga qui va au fond de la poto. Non. Papa chéri a de fanatiques. Il a aussi des ennemis. Papa chéri fait partie des légendes de notre musique. Il a de fanatiques partout en Europe, oui. Il peut aussi avoir des ennemis aussi partout. Pour la protection de son enfant, qui est aussi mineur, l'enfant, elle est une fille. Alors il faut l'encadrer auprès, il y a grand-mère naïe, après ça y est, bah malakisi, pour nous à la moisi, mon nene, paye à malonga et loupi. Bien sûr que oui. Pour votre information, moi, Nana, chanteur, piano, akendaka, papa chéri pas boire akena banzembo, moi na onde wana, akendaka poto. Ah oui. Moi na voyage. Bébé wana voyage. Bébé wana a une condition bien. Oui. Alors, j'espère que Binomo Bolandi, la façon dont la petite sœur Yashibem Piana a lobby. Ok? En tout cas, ça fait très mal, hein? Moi, je vous dis. Ça fait très mal Koyo Kababilo Kwaboy. Et ça la passe. Et ça l'a vraiment passe. Et ça la passe si makasi. Parce que, il y a la façon de se défendre, on dirait moi Nantsuka, azali azad démon. Aïbisi biso ana audio awa. La façon dont petite sœur azo défendre, on dirait babala ki mwana wana. Or babala ki prinelté. Pour nenga lobi que non, mwana wana ayebi eloko oyo a perda lupango. Or manike ayaki pour nous dire que lupango wana maman ya prinel yende muto ateka lupango wana. Au moins que dans la contradiction na contradiction. A outu ko yebisa biso que non, prinel ayebi eloko oyo libala libala ya yena jibe sila, c'est parce que atambola ki kindumba, atambola ki na chibao. Or chibao ezara mwasi oyo babali. Ye prinel babala ki était. Comment est-ce que chibao ekozoye? Parce que soba sombela ki lupango, c'était parce que moi nazana kati. Parce que abotela e mwana nde basomba lupango wana. Pour ceux qui jibem piana bimana na ye lokola nde abimana ba danseuse nyonso ba Sandra Lina ba o nyonso ba danseuse nyonso abota na bango bimana bango balinge bazo même lupango wana te. Hey, basi combien oyo mibali ba bimana bango batika bango na bana basombela basalela bango nini bazwa nini etikala ka relation ya papa na mwana basombela bango mapangu non c'est parce que ça jibem piana en plus jibi asala ki excusez-moi parce que abotaki na mwana wana âge mineur aza un moto liboso ko dévierger et puis de deux abotango abotaye na âge moko ya moke. C'est pour cela jibem piana azo sa biloko nyonso azo sala wana. Alors boti kanon kokosa parce que jibem piana o mato kita oza na tort parce que un kozwana mwana na âge ya mineur koko tien orchestre eza crime. Eze logo mo ya mabe erreur ya liboso o jibem piana sali. Et jibem piana na famille na ye baza tête haute parce que bayebi que jibem piana za na ba relation na ba autorité anytime ata ba bengi na justice ba interpeller ye a olonga ne kaka. Kongo na biso eza boye tout est possible. A mona que ata ba bengi ngai me suka nango na gagner nanga ka procès. Souka nango na reliesa nanga corruption autorisation à corruption eza nango déjà toyebi comment ça fonctionne. Alors eloko esalinga bien parce que naoki colonel Mimi a telemi il azana pour défendre les femmes. To mona ki na dossier ya mwana oyo ya Meda na pasteur pasteur nani oyo Kas. To mona ki colonel Mimi a telemaki et lelo
Pasteur Kass aza na prison. Oui, c'est une bonne chose, maman Telema. En tout cas, pour nous défendre Bassi. Colonel Mimi Telema Likambo, il faut ici là. Parce que j'ai bien pianaza yemorote à traiter à musicien Belebo. Au moins, na Makambo. Soki Makambo, oh, bah, comment traitango, bah, leader, bah, oh, bah, bizarre, bana Bassi avec le fille. Ce Mamboyo, bah, mettre fait nangote et qu'on continue à kaka. Pour prendre la zaye mokote koza victime na likambo baza ebele ba ko banda ko bima moko jibe pena pourquoi kimote mamabe ya boy pourquoi kimote mamabe parce que tolandi papa ya mwana wana alobi mwana na ye abotama na 2006 et na 1996 pardon nde mwana abotamaki koto tozonga Prinel pa ebisi biso ayebi papa wana te abi papa na yebi ete mais finalement dossier oyo eza nini ezokende wapi et oui et ça la passe hein franchement je vous dis ça fait très mal pasi na motema komona ke non jeune fille moko boye mwana oyo bota mutu moko a abusé na ye parce que on peut condamner Prinel parce que dès le début nga na monaka vidéo ya la fille kande YouTube ma mikolo yo la façon dont mwana wana zoloba je me suis dit que au mwana o akola na éducation à bien te pour ce que na ba parents moko responsable alinga kota na orchestre wana te jibe pe na monaki ye na foule place azobina na foule au mwana ni azobina we bo matisela ngai ba matisaki ye et puis pesaki $100 et pas responsable mwana ndoko le pas koko biso nyoso toyebi ke na Congo na soki surtout mwana oko le pas koko bakoko babondela bana bakoko bapesa bana vraiment éducation ya bien makasité parce que dorlo tarabana makasi tellement pe bakoko bazaki na lokoso mbongo na ba parents to baka ba parents en général parce que papa na yaza soda bobino bobika ke bana ba soda bakola na éducation nini boyebi na Congo na biso bana ba soda mingi la plupart éducation na bango ezaka vraiment bien tende toyo kaka na le bien en général mais toyo kaka ba les ont dit alors moi nana komaki pa jibe piana erreur oyo asalaki il a fallu à stopper mais yandimaki akomi koya ba répétition la façon dont moi nazoloba to sentir azoloba mambo ezouté na mutima ata akokosa mais ce qui moi na oyo Prinel alobi akosa akokosa ta 20% to 10% la plupart makambo azoloba ya solo jibe piana ko wangana akosa la ki musicien aloba ke non en tout cas na kolobate ok il y a pas de problème au kolobate mais osa déjà humilié oui c'est l'humiliation surtout dossier où il y a viol c'est l'humiliation pour le musicien c'est la sorcellerie et kindokina kimote mamabe eza kindoki na kimote mamabe il n'est pas le seul basé belé bazaranaka o babuzarana bana bato basé belé ba politicien pe basé belé basala bana bato mabe bako zwa basi ba futi ba 100 ba 200 ata 5 personnes à la fois 5 basi à la fois partout basala kango bana en fait ma fille ya mikolo surtout arrondissement ça là parce que ni ana pour sa mbongo ba fille a développé ki lokoso l'équipe tika bokuta na atana makambo aboy mingi ba okufa mingi bazokufa likola mbongo abimina mobile apesi $1000 $1500 apesi bambongo ebele tout ça c'est pour le koso ya mbongo tika bokuta na makambo aboy ki le koso na bino parce que to matato kita Prinel azaki mwasi ya jibe mpiana azaki likangu na ye je ne pense pas entre Prinel na donc bolingo ezalaki te donc ezalaki kaka bolingo ya relation ya papa na mwana po aboteli mwana pe mwana kitoko soki bolingo ezalaka alinga zoeta lokwa deuxième femme lelo Cindy ayaka mwana musala ayaka tala mioto tala nzoto muke mais tala lelo tomoni Cindy akomi première dame donc tous ces pays ici bas
yango balobi loi ya karma jamais okoki ko échappango. Jibe mpe na ofuta. Ata bana na yeba ofuta. Mwana wana soka yeba vie eza na sima jibe mpiana. Soka yeba makila na etanga ezali na sima jibe mpiana. Oui, akoloba maramususu sous émotion. Maramususu akoloba sous émotion. Parce que bisi biso que ndenge eza wana balongola kinga zemi kantina makila etanga ki wana tout ça. Akoloba na ye akoba ki sa po siemisa mais au-delà de tout preuve ezali. Toebika que non akota ki na aja muke abota ki na aja muke. Parce que eloko oyo Magali suki chitundu suki chituka Magali le kashi ben piana azoloba pona ye azo affirmer que moi c'est atambola ki bundumba alobi on pe na chiluba donc atambola ki kindumba oui atambola kindumba certainement on les confirme atambola kindumba c'est long ye mais ça n'a pas d'impact parce que babala nate jiben piana abala la fite soki abala ki ye wana neto ngato ba ke neza chibaou soki moi satambo kindumba okozongelete eza donc eza kutu entre ye relation ezaki na ka bolingo moko ko saleka to bi ba musicien de ba fonctionnera ana moi chérie ne moko ba benge yaka to so ba série wana alinga bimana fi wana akobimane jusqu'à la mort mbongo là c'est quoi abimina ye apesi mbongo c'est tout ba musicien ba fonctionner bongo soki ke comme relation ya mwana là c'est autre chose. Yo kasi est-ce que Prenel aza moi c'est liboso abota na jibe aza moi c'est liboso te c'est sûr pe ba abota na ba danser ebele lokola ba kofi ba bota pe na ba danser ebele est-ce que asokipara na bana nyonso wana peut-être asokipara na bango ou pas ngai na bino toyebite mais ya Prenel est grave pourquoi et est grave parce que la fille azalaki mineur azalaki mwana mukie. La fille azalaki mwana muke yango lelo tozomona makambu oyo ezobima. Alors bandeko na ngai papa soda pe alalaka te papa soda abimi. Papa soda telemi pour nous dire que mwana na ngai papa aye pour condamner l'enfant. Aye pour na condamner que non makambu oyo il fallait memango en coulisses. Il fallait ba memango ba kende ko luka jibe en coulisses. Eh papa donc papa fandi non na front kuno fandi mona na raté ça prouve que yena mwana na ye relation ya bien ezalaka te entre papa na mwana relation kuto ezalaka te papa lobi aboti na 2006 ake front na 2000 aboti na 96 ake na 99 alors donc papa bungane la circulation papa donc papa kenaye atika mwana âge à 2 ans. Eraye baby c'est oh nani mwana na yo mwana bota na jibe papa zui mama na cop. Papa zui mama na cop mwana na ye abota na jibe mpiana. A dossier bandi a oh là là dossier o ndenge yebwe papa zui dossier na maboko ti. Parce que jibe mpiana mata kita a obimisa mbongo. Amata kita, il va faire sortir de l'argent. Il va donc amata kita mbongo ekobima. Donc papa zui dossier. Donc pour la papa a condamné acte au moins l'année à sali. Papa condamné acte bi moi na koré ko sala boyete parce que alinga luka jibe ana miable papa. Oh luka jibe moi na non kutu jiba benga ye ayamba téléphone te. Moi na yam donc jiba bloqué na téléphone. Siko yonda yo yamba yo. Pabotika makambo des ko makambo ko sola kuto anamiable te makambo justice parce que jibe aza na komi kitisa te jibe aza na komi kitisa te sala makambo sala makambo on dirait sala makambo on dirait mutu moko aza ayebana en fait ayebana c'est qui est vrai ayebana donc le roi mutumoraza au-delà de la justice abina kolobate et loko mon côté parce que abi que non azana bien soutenu azana batu oyo ata le problème yé ba hôtel mais moi nana ba na place ko kena été c'est ça mais justice ya mboka na biso ezalaka mama général Mimi Telema
pour na likambo oyo parce que et c'est répété te basi ebele na mboka na biso ba victime ezaka ba musicien te ata na ba bureau ebele na ba entreprise ebele basi ebele ba victime ya makambo oyo ba victime akeluka musala boy chef akomo bimana akomine moi sa chef yango mona makambo boy mibali ebele balinga basi na bango basala ba misala ya ba bureau te ba misala ya boyete parce que moi si aza faible ako koisama parce que moi si musu akoza aller na maîtrise te akoza apena na makasi wana te akoboye eloko basi musu bandima ba bimana ba chef malgré bango c'est malgré bango ne bandima tala lelo la fille vie baby po ndenge zana étoile na ye déjà kenda a commandé déjà bobolo est-ce que bota no santé à moi na tsuka wana est-ce que ana santé bien ana santé bien te bota no beauté au moins na bande ko dégager na lelo est-ce que beauté wana azanango elle n'a pas cette beauté comment on a né lamba la tita no Sandra Lina a bimalwa yende mwana yende leki mon a perdre beauté elle a perdu sa beauté au moins que a condi santé za bien oh akendaki Angola OK c'est bon akendaki Angola eria ki Angola et simbite et ko simba nengeni parce que moi na ba déverger pas papa na ye j'ai bien pensé le papa na ye a déverger na kibo mwana et ko simba nengeni et simbate et ko simbate et simbate et le moko te en tout cas justice sala mosala na yo maman Mimi Telema défendre banana yo défendre les Cambo et Komatina Souka parce que nous avons besoin de la justice pour Makambo ici na Congo na biso Makambo o ici là attaque moi na wana zokosa mais vérité pèse à 60% vérité à moi na zoloba ata misu na zobakisama oui toko condamner moi na ba parents boy na pona âge wana on va condamner les parents de ba accepter que moi na ko mabongo mais lelo o moi na vie baby ba parents de ba subir te hein ba parents de ba capacité à comment te lingana parce que nini abimi de na papa na c'est la malédiction asa sous malédiction yango il faut akeluke longanzambe aleka na ba délivrance jibempe na ko tinde poto lelo mais soki étoile neza ya kobeba akokuta na ta na muto malonga te mibali no so bando moneka bo pona nini étoile kenda yo kasi bango baba jibe na bando bimana bango bon eza pona sentiment to pona ka ke no mona azaki spécialité mona azaki spécialité azaki le roi basignon sokaka mais il faut qu'on yeba qu'est-ce qui a fait que Jibempiana abimaka na mwana wana eloko nini salama po abime pas mwana na eria abime pas abimana mwana wana azwa nini pas mwana wana to se poser ma question to mona ka au moins sikitoko po eria ando bimana mwana wana amida zaki na ndako bazaki tugeda na amida. Alors, pourquoi tikaki mwana wana abimaka na mwana oyaza aja mwana na ye abimaki na pourquoi point d'interrogation nyonso wana il faut tout vérifier en tout cas je suis pratiquement à la fin oui mwana azepa ya ba koko na ye il faut qu'on ait une éducation bien akenda Afrique du Sud boye na boye azozonga atanga na école bien oui certainement papa na ye aza na mbongo faut atanga na école bien éducation bien mais bakenda ki na procédure à mabe procédure jibim pia na kenda ki na pour récupérer l'enfant ezaki mabe pour selon la fille moi na baboto la ki na zela école ezaki procédure à mabe et puis de deux balingi amona mwana na yete wana nde mabe koleka parce que moi naza mwana star akofa na ba condition moko bien te kaka bino moko pe ba congolais soki jiba zora mwana na yete bolinga bo benge parents moko irresponsable mais quand même azu mwana na ye kozwa mwana eza mabe te akola na éducation bien aoke ba poto ozonga mais ce la manière bozwa mama na ye botinde na poto soit soka otinde ke na poto makamyo so linga ezala te bazambota botini bango na poto oui baza loyal kande balobi bazaki loyal envers JB et lelo oyo mwana okuta botele mwana abotele mwana il fallait ça quelque chose yango makambo il faut que ndeka na justice pour ceux qui ba sala makambo pe boy peut-être JB po na ye amona ka le roi que non te yaza JB lo mo ekomelete te yaza mutu te aza na au-dessus ya loi mutu aza likola loi azalaka te
Muto asali kola loi azalaka te. Donc yo soko ozokenda ngo na ndenge ke nga bosange loko te nga na jibe mpiana muto osange loko te muto akobeta ngai te muto osali loko te. Justice na biso il faut ça ande musala nango. Parce que moi nana pas kolinga perdre te. Papa na ya telemi abimi. Parce que tozo yoka papa le bike non moi nana azamona 96. 96 ti na ba 2005 wana zaki na 9 ans. 9 ans azamona muke. Azamona do wana donc jibe mpena asolo la kaka. Po bat bazo benga bat musu bazo menacer ote mino bokeba to ça botika ba biloko kokeba wana bato ba benga nga po be condamner. Pona ko yebisanga ko kebisanga yo bien ko loba boyete na kote la jibe te c'est que bino pe boza ba genre ba papa oyo bimanga na bana mike parce que likambo soki eza mabe photo lobela ngo eza mabe to ko appuyer likambo soki eza mabe ta soki eza mabe likambo eza mabe on ne va pas appuyer poto sepesa bino non moi d'ailleurs naza muto sentiment te ngana na loba likambo tel qu'il est likambo tel qu'ezali je vais parler de ça. Alors nous sommes pratiquement à la fin. En tout cas, je vous aime bien, je vous adore. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Toko kenena dossier oti eroko manasuka dossier oyo toko kenenango mwana nsuka ti ba kozula solution. Na moni mutu moko asaki vidéo pour nous dire que mwana nsuka tinda numéro passeport no basalelo passeport oya na poto ba victime non bato yo bako aider ba bimake belé na maramba boy. Il y a aussi des gens, j'espère que akomi ko déjà ba code komi déjà ko bima en tout cas ba otile déjà ba mona likambo en tout cas bato poto bato mitema malamu bazaki belé en tout cas erosungaye parce que azaki voir même na téléphone te quelle vie yango étoile so ba botolio okozanga ta na place akolala ba osa l'étoile na yo eloko nye osimba na vino nothing ekosimba yango mona soke eloko ifo asala akende nzela nzambe na l'année mission mo mutu moko loba bato babimaka na ba musicien ba fio babimaka na ba musicien ba fio wana donc ba vie na bango eza mo somo yango na la vidéo mo na TikTok fi mo lobi moi si soko lingo bala moi si les amo sana kirdam parce que to boyi mabale ka bwana 6 mois ezala bato musu to bala na vie passer na bango to yebarate okoya ko découvrir yango après peut-être yo rosa victime na relation wana muto asala ne mabe moko quelque part a blessa moi si moko quelque part to a blessa mobile moko quelque part tellement yo bimaka muto yo zaka victime okoya ko yebango peut-être après na kati libala o subir makambo moko boy peut-être obi muto na makolote mais tellement oza victime mobile a yebisa o vérité te to moi si a yebisa o vérité te oza noka victime. Oza noka victime. En tout cas, ça fait très mal. Et ça la passe. Et ça la vraiment passe. Et on a une relation. Pour y ça on a mutaboy. Pour moi on a déjà ceux qui m'a violé ou bien moi on a dévirgé et pas ya mukolo. Ah ça déjà sous malédiction. Sous malédiction. Parce que yo pe mutabongo obimina moi si ya bongo. Ako tike lo pe semence wana. Et l'on peut tonton na biso boye baraté yangwana to biso pe basi l'on biso en général to baraté oko bimana mobile moko asala ba crime bela sa mambo belé atikelo semence to kuta na mwasi moko na vie mwasi wana kuta mwasi na kuta peut-être abimana papa na bango ou bien cousin na ye a dévirgé mwasi ya bongo so kuta na vie papa na ngai soko kuta na mwasi boye oko bimane pe oyeba te okuta nika na mwasi ka lelo na krake o mwasi kitoko obimi na ye bilenga 5 minutes. Et quand baby c'est la vie hein. Ba tumsu ba vie beba ka pona ba plaisir ka 5 minutes. Il y a 1 heure du temps, 2 heures du temps bo passer na mutuano o ebite so kazana o mona ke kaka moi si kitoko azo apparaître mais o ebite. Obimi kana moi si pas vie na yo e baby. Pauvre o luka délivrance à vie wana. Peut-être il faut faire pendant 5 ans. O luka nzambe pendant 10 ans pour la délivrance ka il y a 5 minutes. Yango bo be careful. Tala moi signo ko bimana ye surtout bato yo ba tonto ba papa bo saka suma amna lo engete ko bimana moi si pona kitoko to ko bimana moi si bo ndoki ya baby selo foyer na yo obimina mobile mo ba tikelo semence moko vie bébé o komi bobolo o komo tambola boy mambo simbaka te o tikaleka ki moi si moko ba bimaka na yo ba pesa ko mbon ba bimaka na yo ba décevoir ko naza victime
Peut-être mobali moko bimana yekala. Je suis pratiquement à la fin. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Je vous adore. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne d'éducation, de motivation, d'actualité, votre chaîne de plan des surprises. Je vous aime bien. Restez toujours connectés. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.